Voilà, nous sommes là, together. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Super salutations à vous, mes fans. Hein. Je vous souhaite le bienvenu dans cette émission. Comme l'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. Hein. Vous le savez très bien que la Queen Mada Betty Masengo, hein, de Queen Oiloba Gusta la Rosa Mama Zwaka. Et donc, la femme du patron Betty Masengo, là, la star, la journaliste internationale et professionnelle. Ah, Yoka Bakombo Belenga Kaka. Donc, votre servante, hein, je suis là. Merci beaucoup à l'ingénieur Dav Mouba, Mali, papa de Joyce Davlin. Coucou à Noël Kikiani, papa na Victoria Noël à Moté, ma maman Titi Kikiani. Coucou aussi à la joie Amado Pichuna, l'hymne national. Champion Kaimeno Bana Blaise Kava, Igwe Chalère, Charlie Jogé Dia depuis Kenya. En tout cas, je vous salue. Coucou aussi à ma maman chérie, hein, maman Katiba Kissa, la fille de la porte Léopold Mutombo Kalombo. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important parce que je suis avec ma consoeur chérie Gusta la Rosa. Muto vraiment to la kisa musala persala rango ndenge kaka to lingaka. Ndenge pe bino bo lingaka. Donc akoma concert nanga déjà depuis boyebi très bien ça la émission na ya ba sans tabou, émission de musique, émission de théâtre, boyebi très bien ça pe comédienne, ça pe chanteuse, journaliste aussi. Donc voilà, ça na option ebele. Maman Zwaka, bonjour, bonne santé. Bien, Betty Masengo, de Queen Mada. Moi, ça PMB. Na monyo lisusu. Vraiment, makasi. Ta la radio oyo. Et puis ça relengi na bandaku. Et belé. Pantak. La dégâts. Basanga na ba ebele. Elo ezati. Balobi, donc 1 contre 1000. 2 contre 10 000. Donc, tout ça, donc voilà. Maman Zorato Betono ma solo, balobi osa comédienne. Makabo est commis, je pense bien osa informé. Ndenge les autres temps dans les réseaux sociaux, liba la Diane ou azali comédienne pe lokola yo collègue na yo bosala musala moko na ndenga uto bala jeune garçon na dit doa uti Canada. Tant yo yo kaki no news wana malgré na fait on okenda gité. Okolo banoni nga yokaki news na yokaki tout nde babi babali Diane wana mutu aza mutu apoto no ngelo na osinga naza contre te naza ni pour mutu te naza katikati au milieu du village. Oui, au milieu du village surtout olande ya pe mambo bien ndeko na biso Diane Foza mayele. Diane Foza mayele est-ce que na poto kuna ye mutu wana asisaki makamuna mwasi na ye wana po batu musu bazaka uti poto wana mwasi maya bali yo donc ba photo quand de bimi na ba réseaux sociaux nde ba bimisaki ba photo ya Manix hein Manix Chipuki oyo a fiancé Rit de la teka moi si na pembe donc c'est-à-dire que garçon on a dido azaki marié babi azaki marié na Canada na une grande dame donc moi si on parle mukolo tout le monde même ba photo a mukolo mais ba mso bina na divorcé tayo baladiane ça ka ina na pas manadiane pas si vraiment biso bato théâtre ou bien biso bato arboé kolandi la sentiment yo ko yana libulu et ça en sens té fallait qu'il Diane wana za la très sage vous comprendre babala rapport na mbala moko donc obala le bovandi bolibala ngo ye kaboni solo banini yo mtondo beta tolo po amo bala bato biso to linde mabala poto te ya mo boyango aïe poto la bisibino na besko bazali na bato baza sérieux bazali mais libala poto wana odia na zone ndima wana basimbise touche te po bato poto bayebo simbisa bato touche Masengo donc Diane andimi mam na sentiment andi pe mam na sentiment o ande kunanga mwasi na ebisi yo o comprendre pour moi c'est na pi kolela na ye et ça la pe bien te kolela o wana kuna donc ma be yo landa pe mobali te ba mso babi ke mobali ya linga ki mwasi wana ka peta mso za mukanda mwasi wana pe moi te à vrai dire nga pe natala ki image wana natali photo wana oyo dido akanga ki na mama wana za mukolo ata yo moso inde kona mwasi ndeko na mobali so dido azaki neti ndeko na est-ce que Gusta la Rose ko ndima mama na zaïpe mko so mwasi ya ba choix na ete to ya baguna ete ezaki peut-être rapport à son mukanda
hein le quoi sur les kanda na ya na obala Diane awa me maikuna na Canada ce qu'on dit même maman pour na nini ouais après sa maman ba choc bolingo intérêt ouais bolingo intérêt siko tango ke na Diane ngo ali ba pia ka so ezuyo ozongela su maman wana eza en sens te ba baby sa relation bongo te na vie eza kitoko te masengo ngam na oyebi so vérité ata mama mukolo soit lingaki na bolingo mais ba bike bolingo qui parapete voilà hein l'amour n'a pas d'âge oui et qui parate soki alingaki yanga za kanae loko eza amour à intérêt et ça ninga pe pasi ya kitoko te eza lokwa na raisonner maman na ngai ba beti choc mona bolingo ya kitoko te choc a bolingo ba di ai mama zwaka te osepela te mikolo krina ngango wana ezwayo osepela ezwayo osepela ai mais mama zwaka te emsu bino pe boa jalouse na epo muninga na bino yo soko ekoelela kiyo chance wana olinga o saisir opportunité olinga boya ngote po muninga zwi na eloko na e abeti na libaku na zelu siko bozo jalouser pourquoi ya jalousie te nga yo ke la mutu jalousie te ezaka ke faut uza sage ponga penandi na boy je suis pas content parce que msusu mobala na kokosa pe mwasi wana ke akokosa Diane ke kuna to kabwani bilo mwa bombe bazala na mama wana po kasi mobala na voyage raté a voyage kati akoza na besoin loko akoza na besoin nini boya jalousie te pona ngeza jalousie te na tie jalousie ne lo te na opesa ka conseil ndeti ngala rosa boy na lobango ndi na sa boulot na nga boy ebele ba ya la rosa na obala yo ko bala la surtout do libanga na molili o vanda boy la rosa esi koza kota toilette kota douche la kisanga ina nini wana na partie intime wana le libal vraiment te mais il faut dire que mibala sérieux bazali ya moins sérieux pe baza ya moi c'est betaka libaku na série au sepeli hein lelo okondi bomona la rosa boy je suis pas pressé na ebi ke mambo esimba e ko simba po muna mutana ngonga na ye Diane dabeti fo alandaka sentimati ngene abala mobala kin ndabali ne ya poto kuna mabe oyebi teke mibala kin pe ba omona na kin masimba moi si bien na poto na boyi te na lela bino fort ba na poto mais mbo se comporta ka bien et ça bien pour lelo pe na kozwa pe mobali na poto omoni na kozwa mais sko to beta setende na ba escroc o bayaka atiki ope na zemi aki donc ye Diane mwana ma il faut za sage aza na misu mombo ya aigle quoi elonga na lobandi yango wana En tout cas, merci beaucoup. Je pense Maman Zouakaza vraiment clair, hein? Donc sans jalousie, donc Aza clair, à Opesaka conseil na collègue nae Diane et puis conseil kaka na ndekonabiso wana dido oyo to moni ba publier photo moi si na wana kala wana est-ce que ba divorce na moi siango est-ce que ba divorce te abali Diane pour quel intérêt Diane pas balier pour quel intérêt voilà donc question mark voilà gusta la rosa Maman Zwaka quand nengo yozo loba wana siko net na minto bon soka sa memi na poto ne to kike ok na ena moi si na ena poto pour basali déjà mais mutu mo lobi na nga obeti masengu yo mona epi baba la moi si ba pesele mbongo te o basali ka commune o to benga mairie ya biso kina ba ke ka commune pour les mobala ko keda déclarer moi sa bengsa moi et c'est zalaka libala ni nongo na famille de mbongo te mais eza libala te masengo wana ba trafic d'influence ba bangisa biso eloko te soki mobala na linga ki fe ba pesa mbongo libala au moins teke o eza ba mascarade faux makasi jamais dans mobile soka ye fois pesa nyonso ya ona loba ya libala mombo ya kokoso ngam na ebisa yo kokena na poto ya na problème te kokena na poto ya na sko diana na fois za mayele tant ake poto kuna so amoni ke mobala o mosala e baboye ye fois za sage akozwa pe mo mundele ne kuna ata ya koko wala otinda etoni tena susa mengise na pota memie kuna yakelinga mundela koko ya be exemple ya mote Maman Zwaka emo esala bino mo esengo babike ba fia théâtre ba bala kate mais muninga lo moko théâtre bala longoli mo sonit
masengwana omo finga biso bala rosa ko bala na problème te na fingi te na lobi ka question kala tuni ende batu baloba okende boye mobali abimana lisu te akomiso lo wa rideau mo boye ndako ofanda kana ndako donc akomo sala ba nkomo boye eza en sens te biso bala rosa bo ba aspect boye sko tikinga donc moi ça zo lia na ya zo mila mais aza ndako libala za kimia te e bele bazala bongo muta ko saote babala na sentiment te En tout cas, merci beaucoup, maman Zouara Lobio. Très bien, babala na sentiment. Moi aussi, face à la heureuse. Et puis, mon bal, il peut face à la heureuse. Donc, voilà. Hein, sentiment, ils ont vraiment mal à monter. Alors, maman Zouara Poto, qui na soukato chuité. N'habite, pour la bande de cognon, sur bazolanda biso, hein. Mon bal, oyo, neti ba, nous, yo, diana, koka, libala bombanda. Libala moana. Mon bal, on a na moana na e. Est-ce qu'on boko la nepe batu walo bana rit misamu mobala zana bana mibali ya kokoboko la bana wana basi msusu bazala bon na sentiment na oboko la e comme boko la bana bu okomo nyoko la bana mbanda bana mbanda msusu okomo nyoko la yo mwasi ya papa na bango bana mbanda msusu ba teti osusi ko teti lo wa gusta la rosa boy okuti si esko okuti ngana mbanda mama biso na chilo pina mukusa na maiti nakisele okisa mukusa mo ochuku masalaka okwanza kaka po ba mna salo filme punition po bana mbanda msuba zaka bateti tango zo ndima kobokola mwana ya mwasi mususu bokola pe bien po bana wana soko ki bango te bango ndesiko bo salo ya minini. Voilà, quelques salutations et puis un numéro de contact parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et puis un conseil na concert na yo collègue na yo plutôt Diane na mobile nae donc na bande ko na bino nyonso pe à théâtre quoi surtout ba na minute et belé déjà bana banzela pe ya oluka mabala ko. Bon bato théâtre na bana na théâtre tant aux star déjà so moni mobile mon boy pe bien makasi ayo bala yo ko boya te poza na chance mais ko bala na sentiment te mutu mususu mona za star artiste akizwa mutu mo boy ki pumbulu azana ku ne loko te msuyo za ki star ozo simba ta mikie po anini okezo mobile wana a carrière nyonso ekweyo abotso ata 4 bana 5 kuma na ndako beba non ngai te conseil na pesa boza maele so na pesi conseil pas Diane mutu atambola na sagesse na intelligence asa sage vraiment on ne sait jamais pour to yebi mitema mibali te baza compliqué eza ndenga mibali o Tatiana Cruz ayemba vraiment sika za ba coup de chapeau parce que ozo o finga mibali bazala boka ben fidèle te na finga ndenga mibali ngamu na linga makama mibali makasi yo pekisanga mibali non linga te non yoka te na linga mibali makasi yaka conseil juste na opesa vraiment na ko pesa salutation na nga vraiment na mon vie Selemani et si koza vraiment ba coup de chapeau Aristote Mupoi babi vitesse à G quid mada na bosani kutoa pembe na nga poso na bois ki otezaka mabe vraiment mon boss papa Dav Lubama bébé Joyce Davline olish makwa kanyama na morana autrement dit liboranta mais na lela bino ya trop ba goodbye vraiment voilà. En tout cas, merci beaucoup à Gusta La Rosa. Merci beaucoup à l'ingénieur Dav Mubama, les papas de Joyce Davline, champion Kayembe la Kenya Nogwabana. Donc, Blaise Kava, Ngwana, Charlie Jogé Dia, Chaler, Nakata Kenya. Donc, Baza Betima Sengo. En tout cas, je vous aime. De gros bisous à tous les amis de Betima Sengu, de gros bisous à la joie Amado Pichuna l'hymne national, maman sociale depuis Paris, bisous à maman Katiba Kissa, bisous en tout cas à tout le monde. Il y a Noël hein, depuis Londres, il y a Noël Kikiani, monté ma maman Titi Kikiani en tout cas, Victoria Noëlla, hein, donc de gros coucou à vous tous. Nous sommes arrivés à la fin, en tout cas conseil canadien, fois à la maïla, à la sage, mobalouana, et à la bolingo moko pour donc la amour moko vrai donc et aux ala kitoko makasi et puis les on dit hein faut qu'on kangamato. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine, voilà, goodbye.